basala kolanda biso chaque fois sur la 3 radio télévision lisolo ezali toujours ya bino DSV diana sokopetal toujours na kati ya bana na minute oyo ezali ya koyinda chateau rouge bino mokotalaka awa toza na Château Rouge. La voiture. Eza ya koyinda moi eloko moko napesa sango na bana mai bana mboka ezaki biso nde toza boye touti Alsace Mulhouse France tozaka na France mais eloko ça fait un bon moment. Et puis RR délégation bana Suède d'ailleurs bomoni bango wala bomona biso na bilili bango wana eza bien confirmé que non atterrissage yango ezalaki mwa misi quoi la radio sita nkoko yatambolaka pamba te lokwa atamboli yango moni tolakisi ke twana kanda makasi ezali radio lisolo maître kanta délégation Italie. Merci bandeko bino mo boza komona délégation Italie quoi. Wana eza ba image tozolakisa po bino mo bo rêver eza vraiment ya koyinda awa ba image oyo radio lisolo eza kolakisa po boyebake non plein ba délégation ebele quoi. radio lisolo DSB moko na kati ya terrain toza awa na Paris bala Château ezobandaka na mingi te elati apesa délégation eza ya Allemagne eza yokaka Est-ce que na kati ya bato eza pipa oyo bazaki bongo ya kabilo basekaki biso bazali wana tokotola bango mikambo twana tena na bango te merci nabanzi bandeko kozomona na miniti oyo towana alors ezali na Albert oyo azali moko ya barepresentant bana toyambi ete oyo kaye nani message nakoki kopesa
tout cas, merci DSB, merci vraiment. Toye Awa, tout ça, la chat, tout ça, c'est bon, en tout cas, merci l'invitation. DSB, Radio du Solo, et nous avons l'organisation de diaspora, Radio Number One. Il ne faut pas vous faire Radio du Solo. Comment vous pouvez dire qu'il est champion, hein? Pour le Masolo, à suivre. Merci Nabandeko, Oebo Messana Kolanda Biso chaque fois sur la 3W Radio Télévision du Solo Bandeko et Zali Wabino toujours DSV Diana sous le foot de vous pertale moto toujours Nakati Yabato Bandeko Oebo Zali Kolanda Biso bota la plein Oeza maman na plein Yaro Saranate Bandeko bota la binomoko plein de plein Oyo Mokili Mobimba na Kena Zoli Bino à partir à Kuna DSV toujours na Château Rouge tout ça ko tambola ndeto mesana ka ko la tsebino ba image bota la plein oyo ezali bota la plein oyo et salamana noté omoni plein oyo salamana noté bande ko bondi milangai bota la plein ezaba masolo moko eza blague tendenge to ebisaki bino kino Radio Lisolo DSV Mokili Mobimba Tokoya Otala na Château Rouge ndenge eyindi eza royinda na Château Rouge bande ko bozali kumona ba drapeau batu ba uti partout ici kana ici balabala ko s'il te plaît bozomona plein oyo Mokili Mobimba botala plein bino moko pour confirmer que non ngambo na ngambo botala plein bozomona plein ça grave plein oyo bino moko botala na ndenge ya moke te nayebisa bino plein na ndenge ya moke te voilà Monsieur, Belgique à quoi s'il vous plaît. Belgique à quoi oh. bozomona kaka baplan ngo ndenge ezali Maître fou à top. botala plein bomoni bino moko ndenge ezali botala plein pari ezala koyinda victoire bozomona bambila partout pari ezala koyinda bomoni bino moko ndenge ezali toujours bloqué tala bakombata lelo ezali événement tala eza ya koyinda nde nayebisaki bino tala botala baplein eza baplein kaka nde tozo explike bino na 3 Radio Télévision du Solo chaque moto ndenge bamasolo yango ezalaka kaka bozali kolanda biso bozali komona ndenge ezali Congo,
Objectif de mission Yangoyo, objectif de mission Zalaki, non à la balkanisation de la RDC, continuer à montrer que nous sommes unis, que le peuple congolais est debout. C'était ça notre objectif. Objectif de la mission Zalaki concert à JBT. On est Zalaki ma distraction. JBT est distrait à Batou. Mais on a décidé que nous sommes politiques à la plus. Donc nous sommes là pour dire surtout quand même dégage. Et ensuite, autant la maman merci pour la radio. Nabanzi bandeko tokomi na tangu oyoyo marche sikoyo elingi kobanda. Boza komona ba délégation nyonso to oyo ewiti ba Angleterre ewiti partout. Alors Radio Lisolo ezali toujours wana po na kopesa bino toujours au message. Bomoni bino mo ba combattant bazali wana. Radio Lisolo mokili mobimba. Bit na yango kaka information oyo emisana kopesa bino bandeko bolanda biso toujours na kati na bokebi bota la population ndenge ezali bota la niveau ya bato. Alors bandeko tozali wana kaka mpona bino mpona kopesa bino information chaque fois bolanda ka information à la une wana DSV Diana sur le photo de vos pertales moto toujours na kati ya batu tozali kaka ko informer bino tozali ko pesa bino message oyo bana mboka mokili mobimba bolanda yango. Voilà ba message oyo tozali ko lakisa bino na Château Rouge ezero yinda na nenga ko sakana te wana bomoni délégation ya bana Angleterre bango wana délégation mobimba botala ndenge Paris ezaya ko yinda inonde na ndenge akosakana te. Alors bandeko bino moko botala ba image yango nde ekolobela bino image nde elobelaka pesi mbwa boy tala mokili mobima ndenge batondi. Voilà oyo ezali agent oyo moto ape perde esika oyo nayebi te soki moto ape perde lumbe ndenge ezalaki awa bino moko bandeko bozali komona eloko nini oyo ezali koleka na kati merci na bandeko oyo bozali kolanda biso boza komona toujours ke na nsima na ngai ndenge makambo ezali kotamba omoni na nsima na ngai ke ndenge bambila ndenge bazali bolanda information oyo ezali kolekana sur la 3W radio télévision Lisolo DSV na France. Bon na nsima na ngai ndenge yali lelo ezali marche oyo ya bakongolais oyo basepelaki te na concert ya JB Mpiana. Bomoni na nsima na ngai botala bien babilili botala bozomona bambila na nsima na ngai mais tozali ka kopesa bino toujours l'information bomeseli. Merci na bandeko na banzi oyo eza butu tokomi butu omoni awa tokomi na place de la République oyo bozali komona bino boza komona place de la République vraiment tokomi na finissage botala plein oyo ezali moyen kuti na expliquer yango te botala bino moko plein ndenge ezali plein en direct ensemble Ah, Tomoloka Bango. Donc, Babi Mona Mayele Ayokaba. Mona Mayele Ayokaba. Merci tout d'abord à Redondance TV
oyo ndeko nanga Marcel Lassance Malumba mokambi ya Redondance TV bandeko mokolo malelo tokotelisi bandeko na ngai pamba te ezali grand événement Marcel est-ce que ngana moni koyebisa bango évaluer awa na terme ya bato je crois que caméraman soleil mukazotalisa kuna okomona nombre ya bato full quantité ya bato bazali kuna oloba mpenza que non congolais oyo azalaki kobina maye tomoki congolais wana yeyoye te lelo kobina te merci na bandeko awa vraiment plus de 3000 personnes oyo balongwa mboka bisika na bisika na comprendre que congolais oyo azalaki motema congolais azalaki motema maseki mais lelo congolais vraiment aboyi misiki epuis awa balobi ke misiki ezali annulé te mais bapesi interdiction mpona misiki congolaise kati ya France. Alors bandeko nazali vraiment na message oyo nazali kopesa bino bacongolais bayebi ebele Marcel Lassance tobandi banda oyo tokoki kolobaki tobandi banda osikani tobandi banda chateau rouge oyo tobandi ti na place de la République na basi namoni vraiment transmettre encore en direct bandeko partout balandi ndenge vraiment naapesa nanu merci losako na soleil ya oyo apermettre bandeko bazalaki na bamboka ebele balandi même na Dar es Salaam bauti kobenga biso tout à l'heure balobi balandi en direct vraiment baza koencourage bandeko komona bandeko ebele boye badefiaka peuple te badefiaka peuple te parce que peuple soki alobi likambo alobi congolais moko wana kaka bandaki kobina okotya concert esika boye akouta bisika na bisika ye le même congolais lelo aye alobi te totika na musike totika na makambo apapapa totika na makambo ya distraction mais totala nanu oyo etali makambo ya mboka kota este baza kokule basi baza koboma basi mboka ezokende rwanda eza kovio eza koyiba eza koconstruire yango moko mais biso mboka nyonso pisifika mwa mbula moko ya moke omona bandako nyonso etindi kongo bandeko batelemi bazwi conscience balobi te il faut vraiment makambo échanger na kongo merci bandeko ndenge balobi te makambo échanger na kongo ngai eloko wana nazali koloba musicien batiaka tembe na peuple te babundaka mpe na peuple te peuple azali motu oyo afutelaka yo afutaka biye na ye mpona kokota peuple asombaka basende na ye peuple oyo akabelaka yo jipe na bilamba alors bandeko ngai nakoloba eloko oyo ezali lokola ejipe mpiana amitumbi ye moko mpe amibomi ye moko eske omimike basende na ye bato bakolinga lisusu jipe te tolinga question bakolinga te bango tozoyoka bango bazoyoka kuna totala eza kaka baoyo peuple oyo nyonso te israel akutake eza mpe baoyo bayeba baoyo toyokaka o kingandi o songolo oyo bino moko boyekaka na batia tous sont ici présents baza na biso mais alors bakoyi mabanga balobi mabanga mais alors comment réveil ya peuple conscience économique alors ndenge kaka Marcel Lassance vraiment mpona niveau mpo namoni bajeune batelemi balobi keno bakoyi na bango misiki nandenge na bango lisusu misiki te nazomona ke oyo eza omaki okweya musicien congolais bakokwea tokoswete mpenza bango bakwea te parce que soki bakwei mpe culture congolaise ezali mais bango nde basi bayeba mpe kose remettre en cause bayeba que vraiment tolanda nanu ndenge mai bango balobaka tolandaka mai esika mai etyolaka mais yango oyo peuple aza kolanda yango oyo kolanda epui topekala biso sokana te biso na biso tokokombana te tokozonga biso na biso merci biso na biso nalingaka Marcel Lassance donc na décidé peuple azali moto oyo alors je vais bien
moni solo tokomi vraiment na suka vraiment olandi reportage na biso kokanda chateau rouge mpe tokomi na place de la république tokomi vraiment na suka oyo peuple congolais alobi plus jamais musique ekozala lisusu na poto ingeta et plus jamais musique na poto ezali arrêté préfectoral interdiction de la musique congolaise na kati ya poto et eza annulation kaka te mais interdiction et nous allons nous servir de cette année pour vraiment conscientiser le peuple bayeba solo te oyo ezoleka na Congo esengeli mokili ezazala intéressé merci et bien de bonnes choses à vous ingeta